faut pas que héritier va respect ma casse pas plus célèbre que le kabango tout. OK. Pourtant bâtir la kabango ba yimba na la kelele. OK. Na ferry. Héritier wa ta yemba ma casse bimisa uzara katina le roi de fera banga biti. Nazana Hiroshima na orchestre. OK. Nga depuis na ya wingi to tonga ka batuna sankara fort. Ah. Et puis que we ka bengisa ka pe na dynastie baba bino no botonga ka. Non biso to boya rango. Boya yo na sa. Boya yemba na dynastie. Poni. Boya. Pona yeba na nga disque ani simbate. Simbate. Ne ba ka simbate na boya parce que moni vie azamu tumo bi photo batela ke makashi. OK. Moni vie tuni ndenga za bongo. Avi moko bazalo kwa di kofi ya musique ya Congo. Faut applaudir héritier Watanabe. Nze moni ebeta te nzela 90. Itongo ba nze. Bon ndeti dynastie ko comparer on peut na chemin de la gloire. Ko comparer bango te. Ko tcha bango te. Parce que yo soko tambo na nzela o ka novela c'est beta. O ka koto DN de la République. O ka banze mo mususu te. O ka nze mwanani. Nga sagara to tonga na yebisanga faire nenga za la bongo lelo a so akuta na wera son. A obanga okende parce que to to kota de no simba kisinga ngaipsi o mona wera te. Ba conseil beti mi na poto. Oui. Faire a beti, fallait a beti. OK. Ba kosi bino trop. Ba beti bino musique malonga te. Boya koyoka chemin de la gloire, retirada, mi ingénie démon. Boyo ki retire Watanabe musique ki toko. Ça la propre na kacha mai. Musique intelligente. Musique intelligente. Boya vraiment boyo ka ngope na parce que na bi ke ba beti bino ba concert, mais na mi tema na bino bozana esengote. Parce que bo monyo nous héritier te. Bateau tout bachaka makili les réseaux sociaux o bakina na orchestre ya bato orchestre ba fali orchestre ba ferré ya banani baza bato héritier Watanabe baza bato héritier Wata a format a créer ba spiritas et ba ngoto baza ba spiritas ndo mona ka ba mannequin wana tout banani tout ba kisinjo ngam na memena latine ngam na MC kisinjo ka vanda wana sala boulot vanda na sala boulot ngam na memai comprendre janvier za via profiter abira profiter ngam na memai mengelo na loba na boyo muni na monde lelo oui sous vos esprits faibles OK Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Tenabino Balanino sur Afrique Info, très à l'aise de vous voir toujours branché sur notre chaîne. Notre chaîne, oh vraiment, vous savez, toujours avec votre humble servante, la ravissante, la douce. Je suis là vraiment votre humble serviteur et servante. Merci aussi à toi, Maël et Sadi, que derrière la caméra. Et pourquoi pas lui-même qu'on appelle le président Jacques Nakati, comme je dis tout le temps, Bazakami Balete, Bazakami Satute, Azaka, toujours le président Jacques Nakati. Et pourquoi pas lui-même, Nickel Vanga Mobutu, je t'ai sali, ma
tu as Bobila d'avant, il y a toujours le comment on a quatre États-Unis. Merci aussi à toi, le président lui-même, Mitterrand, Mousso, dit garçon de bon vin. Bah bon séjour là où tu es, président vraiment. Bah il y a un candon, il y a un kuna, tous les locaux en retour à quatre Kinshasa. Pourquoi pas à lui-même ingénieur Jojo Mara Moyembi, babi na construction boutique là, ingénieur Mara Jojo Moyembi, babi vraiment à charge. Yamokil Mobimba. Comme je dis tout le temps là maintenant, je ne suis pas sur les plateaux, je suis déjà avec mon invité qui est Niamakor. Avec Niamakor, on va parler de tout sauf rien parce que tu es dit que non Niamakor a mais en ce moment, il est sur la team Watt chez Héritier Watanabe. Azongi Nandaku ya Tata Naïe, vraiment, on va parler de tout sauf rien. Et là, sans plus tarder, je prends déjà mon invité qui est Niamakor. Je dis bonjour Niamakor. Bonjour. Obiga, je dis comment les armes la ravissante. La ravissante. On est pas portugais. Ouais, on appelle bonjour, on a Spiritas Toubrala Nangaï partout Bazali et pourquoi pas les présents des Zika Bouskor, Maman Régine Lunga, Bamo Théâtre, Nabino partout Bozami, Nga Santé ça va. Ok. Par la grâce d'Héritier Watanabe ça va. Ok. Les diétés. Que je salue, Boss Yamboka Totori na Yatembe, ma bonne week-end à Palais, na Gombe, na ma campagne, na Limité, tel ba parcelle belé. Donc on appelle tous les parcelles Bambote. Ok. Na limité les sous. Na limité les sous. Na Ngaliema les sous. Na Gombe na appelle Bambote. Beaucoup Bosombi hein. 7 parcelles. Mutambong ouais bagina ba bien. Ah. Quand tu as l'argent, il faut en avoir bien. Ok. Si on mutambong a foutre la race gata débrouiller. C'est gata ka kwanga beteka mikate, beteka mapa. Ok. Donc ça bon mutambong ouais bagina ba bien. Vous avez critique trop ya au foot et les hommes sommi maman beaucoup le bela paix. Non, au moni totori na Temberité Watanabe na bi Gogan yakale. OK. Yakala déjà arana ba parcelle na Bangaliema. OK. Arana na parcelle na Bandal. OK. Na Bisengo. Donc ce qu'on a dit lelo boy a baki si sous pour épais sa sentiment pépé c'est lengi parce que mutambong ba bakira toujours na ba bien. Oui oui. Pour ça mutambong ba bon na ba bien. OK. Donc c'est ça en fait quoi. Donc nous na rolo ba mutambong ba bakina ba bien. So mutambong faut ça ba bien. Mutambong ba na trotter. Alors ba za na c'est mais ba bien solo ba. OK, merci beaucoup Niamakor. Instabilité Niamakor otamboli partout. Tout monde Niamakor pa Héritier Watanabe, tout monde Niamakor pa Weranson, tout monde Niamakor pa Kofi Olomide. Le na maboko so ya Héritier Watanabe. Fingo ezaki nini Niamakor. Non, omoni ngai tangu na bandi cop oyo. Oui. Tozaka na ba vieux zolo mabiala et puis to ça l'équipe nationale ba Karine Mokonzi. To ngai Karine Mokonzi lekechu. Oui. Ba Biri Bayaka, ba Sinta Wadol Bayaka, ba Pamela Chokola Bayaka, ndi tozaka biso tu wana. Pour ça to na ça recrutement na bango, biso ba to yamba bango to ndi baya. Ah bon? To kolongwa wana bu ndeka na no sala boulot na nga makasi. Na ça la promotion ya Héritier Watanabe mais tout le monde en a raté. Maintenant parce qu'on a sentiment be jour peut na kuta na pena go gagne. Na ya kuta na Héritier Watanabe na anniversaire ya Karine Mokonzi première fois na kuta na beto solo na ebwe. De solo li ebsinga te petit na lelo fort. Na o ça venir makamno bien. Fuya ba reb. Na ko puya ba reb boulot. Si na senti pena que te sco boulot ni no kende na ngobuyi. Funa kende pe na orchestre moko buyi. Ou d'abord kola ba komila ba sala ramsala ngolo kwanga na yiba suma maele ni na yi maison mère. OK. Na beti na maison mère bou quartier la TP les lignes ya Makor. Pour ce joueur au brûler ma carte 5 ngafata mbula beta. Ba lela ke ba moko. Quartier la les lignes ya Makor be bou caché mikanda contrat signé quartier latin 2 ans et demi. Na travaillé na latine 2 ans et demi pas fait na grand pas ko fiolo mi na sisi boulot na nga. Na bité ndé ça définitif ya mutu. OK. Ça définitif ya la team Héritier Watanabe. OK. Maréchal à Baspiritas. N'habite fona zonga parler. Pour na calculer ki ba orchestre bien, ba orchestre msam kin habite na ko ki na. Ba solliciter ki ote baka. E bele ba solliciter nga me ba singa on na personne monter tel nga habite. Bon wana muki. On se na personne monter tel, moni joueur so ko habite bali. A to pesi mbongo bele na sentiment habite na club oyo mo ra sepeli nga habite. OK. Ndetsi nga na bege te na mona gogan fona zonga na parler na biso moko. Ye ba ba proposer que pe ba mbongo ebele. Ouais. L'orchestre msusu les acquis. Mais na boya mbongo na zonga chebiso na palais. Mais pas bino la mola mukate mondimo zonga palais. Mais chebiso ate pa na bino nda ko etanga mais c'est pas na bino. OK. Et ça yo ki maintenant na me ko pas fazer pour na bino etanga. Jamais, ita chebino ata bola linza la chebino pour moi la que chebiso ya danger na zonga chebiso. Na kacha la timi wata. Yango moni lelo na sepeli na ba spiritas nyonso po to bimisa nzemu na biso msusu novela c'est bimezo cartonné zo beta partout dans les aba to ko ba si to meli mayoka pa to ko yoka mutute do bolingo meli mayoka pa ba yoka ni papa ni mama nzembo yekende kitoko ba spiritas ba consommer ngo vraiment kitoko eza vraiment esengo ya trop mais ndeti pona ngani ya makor solo biki ono na finga but wana ko si na longo quartier latin na longo quartier latin na fingi nani
na quartier la teno finga finga fali na quartier la to finga fali aigle finga OK nane kutu ya mabenya encore ya mabepe na quartier la tezakini po to moni pele aux asu na quartier la tetezani longo pona moni na ko bano lelo moko moni tango Rwanda zo bunda na Congo tango bana guerre tango ba général Congo ba mona ke ba attaquer biso ba sani on peut pas attaquer donc là ce qu'on a la trop ming na défense OK ngana ka trop na défense pour na raso na yena attaque na genda kasho prison parquet yana comment est-ce que trompe ta défense OK parce que na yega na attaque boye pour ngana ramam sous que yo fingi par exemple fingi des boss na ngiri tiwa tanabi mais ngaso na yo répondre mukolo ka so ko bati bo répondre ta ko fingi ngama kasi fata ke funda na parquet na prison voilà ce que ba biloko ba fali ba sala ranga banani ba sala ranga donc ba biloko mo boye ba vana na ngona ba mitema vous comprenez préférez que tout en aéroport en Gilles ba mena sanga donc vous avez ba kana na ngaya mitema ngasi ko na tala rakete nga sala ngona se yakandati nga sala ngona plaisir moko boyeke yo beti nga pe na zongisi donc ça ninga bongo na finga rasu mututi to to ne epse nga avoza pembe na nga il faut tika mama ko finga kamulinga na litoni ko beta mapele kakiomi ba beto na aéroport kweya ka be te nga ba beta ngati nga beta nga de ba kenya makor bunda ka na aéroport wani ki ni mo ba beta yi même pas bunda na aéroport de moko on dit bunda qui fait la vie la lela mais to ça mi balit en plus ba muta trikanga za rakisi nzora nzora lela bo beti ni moko mon trikage journée la rakisi nzora yo ngana remarquer tango mani ki asenga zonga na mouvement asa ba vidéo ki nzora benga nga téléphone ote komeka ko sa ni mission te eboye akofinga yo pa ko baluki na tuni ngana mani ke to za kamo malgré tout ils a parlé na bi mais to akamo ko na is ngana ko boya ku kusoka itu sali to sali mission kisinzoka déjà babenga ngaka to tonga ka mani ke na chombo na bité kisinzoka tika sa vini ko sa vina je bon na vie asa vini ko sa vina vous comprenez bon mona ke ngani ngaso ba problème na batuté OK normalement mona malamu riti wata bendenga pena mato ya bi juna ko yoko fingi mutu na TV ngana tomboki osaka défense mikolo non saka défense mais so yena ninga babino abito mutu na sima ko likolo awalo yo kateme ma yo kapa yango wala ndeti mikolo yo président désir alo bati fula na medama yo kapa OK maka musu etali héritier watati OK oui to medama yo kapa boyo kasu mutu te chemin de la gloire mfana ke gito quoi OK ça les qui est bien yango to senga na ba spiritas nyonso partout baza oui le 21 septembre biso tout pembe to ba conseil belé betami na poto bati ba mwini mundu to de ba ngungi ba moustique donc c'est que na biso pembe mais Adidas c'est betami yo kana biso pembe parce que au moins na minute au gambela bakangi zando bakangi OK bakangi marti bakangi 20 musique ya lisouté musique etkaka na Paris parce héritier wa takobeta na les 31 PA nani Fabregas au beta de la casino de Paris ba concert ba winner wana basala ba winner basala bangengi donc concert eza c'est moko ba tozo là la scène musicale na kati ya Paris aza premier congolais akende ko découvrir ça la bon aza le roi Luambo Makiadi nga découvrir ba Zénith ba Olympia alors ka vient sur Kofi Olomide a découvrir ba Arena mais mutabeti on fali popa wana to tourner page merci donc héritier wa ta cool chapeau parce que ba spiritas da 100% ya billet bateki billet tekambi da 75%. OK. Donc concert ça déjà qui toko mundela nemi dans makambutu correct. OK. Donc to ki dans guichet fermé. Sold out. Sold out. Voilà en anglais, biso dans français guichet fermé. Guichet fermé. To ki dans guichet fermé. Donc makambo ke mabe. Makambo ke mabe na biso biso tout pembe journée on a spiritas nyonso. OK. Faut vous motiver, vous mobiliser. Tomia Kafulek, ba Trésor Mbombo, ba mère Régine Ilunga, bino tout pina bozana na racha Paris, makambo yeke ni bien manique pas da kuna déjà ça da boulot, alors des fans comme tueur d'élite. OK. Tireur était mais tueur d'élite. Tueur. Azoboma battu. Azoboma kasi sniper était. C'est que tant que biso ce que tu ba tempête du désert ko zamabe. Problème nini ezaka entre il y a beaucoup de problèmes ni est arrivé là kayo lelo au mona que non baninga msusu bakeli boso neti manike yo za pena mwana wata ya solo ba manike be kutu na kata latini wata to so la pena pembe mais ko arrive to mona lelo yo za na kinti lelo mais manike déjà na kata poto a salpe promotion boss pe héritier wata na be asombeli pe billet na business class est-ce que soit côté vraiment donc yo ni ngoza bolelo awa soki bazui chroniqueuse musu ya moi si ya pembe ka lokwa yo bache awa yo kanga kando siliki po yoza mwana pale yakala teno kanga kanete OK la question parce que c'est pas une bana Congo boba ça y est no kanga kanda skopwani no za mtima mabe pwani APCR nanga to kemba na moto et déranger au PT sans problème la CPL écoute makasi parce que
tant au mani qui essaie de boxer là. OK. Faut ça ne sengo makasi. Na ko bouye que na boya na ba n'importe quoi. Non. Boso le tikali. Na ngana tikali. Mais ça boulot. Mais ne so que no tina tikali ma main à couper. Oh. Yeba ke ba visiter déjà bimi. So na tikali ma main à couper. OK. Wana ngam na biso nyama ko. Peut-être mwana mukolo pa. Soki otik. Ah? Mwana mukolo pa. Mwana mukolo pa. Mwana mukolo pa. Atikala. Dans zonga le rola Congolo Mobutu, Congo siko ya biso. OK. Zaire ya biso, nga siko Congolo Saddam. Nazaka mabe. Soda makasi. Soda makasi. Nyama ko zongi soda mulongo te. Te. Nga ka la fonction. Bas penda benga le bina makolo le kamba mobeta masasi. Non, bas kuta ko benga te. Ya masasi. Nga la alarme héritier Watana be libo ma wata le fou de wata. OK. Donc ce qui héritier wata azana ba porter parole. Nga siko na ka libo na ye. OK. Donc soit femme la be te na ngam talibo na ngamo pasali. Comprendre? Donc on dit na vandi be so na monio le ki beti na ko na komberi ya totori na ninga mabe funa yelo mabe. Non yelo ndambutin. De funa yelo pende ya kanda. OK. Na talo pena bina calculer bu na bi ti yu ya ki mabe. Funa yelo pena mutuna sima ko likwa, mutuna sima ko likolo. Mais so na yebonge ko moti binga no procureur de wana binga no magistrat wana. Yango mona ma to kuma ko éviter bablo mususu to mota ka te yo beti na na yeka na longoli na ngabino. OK. Na ninga mo ya soin na longoli parce que na ya na ninga boye. Yeko mama mususu. Comment le yorobo pas changer maloba to mona ke pene héritier Watana be na kati Paris yoroba finga batu pona fali pa yoroba zaka na fali pa mabinyo so ni zaki kosaleka mais le comment na yorobo na kati pene héritier Watana tant que yo pe mona héritier Watana moni bateau tout bachaka makili na réseaux sociaux o bakina na ba orchestre ya batu ba orchestre ba fali ba orchestre ba ferré ya banani baza batu héritier Watana be tika bateau héritier Wata a format à créer ba spiritas et ba ngoto baza ba spiritas no mona ka ba mannequin wana tout banani tout ba kisinjo ngam na memena latini ngam na MC kisinjo ka vanda wana sala boulot vanda na sala boulot ngam na memai comprendre janvier zanvier profiter abira profiter ngam na memai mengelo na loba na boy omoni na monde lelo soko esprit faible OK okoka makambuti oui vous comprendre parce que ba biso ba nyama ko ndi to la rabu to wana biso d'esprit dire OK puis na plein d'esprit au sakanate oui donc ce qui bena ke mutu mo bena ata ministre mo ko biso ko meki na to to yela o to yela o mabi OK to yela ninga bien ti OK ata ba botambola na 17 policiers na sima to ko gangela o makasi OK parce que ngai premièrement na tamboli mo ba pays Afrique trop na yebi grandeur ya héritier Watana be parce que comme on a mutabi misi album Mikolo yo banze mutu qui ne ba 2 millions ba 3 millions tandis que ba grand frère ni musu ba bimisa ba album 90 featuring ata moko te beta kana nzela faut applaudir héritier Watana nze moni beta te nzela 90 ba itongo ba nze bon ndeti dynastie ko comparer on peut na chemin de la gloire au comparer bangote au kocha bangote parce que yo soko tambo na nzela o ka novela c'est beta o ka koto DL de la République o ka banze mususu ten o ka nze mwanani OK la photo le bakamaka moto zo mona na miss na auto zo yo yoka yango ni makamba bien parce que omoni héritier Watana be aza célèbre ya maison mère na ya clan Wenge Mobimba parce que na BCBG mission la raté surtout na maison mère na maison mère c'est héritier Watana be parce que omoni héritier aza plus célèbre que le ba ferré ba mission belé ba seleo ba nani non si ça maman le omoni héritier a eu cours accéléré formation à domicile vous comprenez gradué à distingué à 3 à 4 dans la maison mère si vous au comparer ndeti na nani héritier a plus célèbre que le ba belé ba na kata Wenge musique à maison mère vous comprenez tant ba les marquis ba panzani ba longue maison mère tout le monde a goga na tikala na charge à Wenge abundi nango tina suka ayo otikela ba maya sika ba Fabregas ba Déplique ba Café Room vous comprenez atikeli bango sikoyo na ki célèbre héritier Watana bazala na ngoti lelo 100 Wata biso deti bana Wenge beto robeta to le panani yebisanga Fabregas azali abote bino pe ba Koko Ferrego lazali bato to tanga na ba dépendant héritier Watana be sur héritier bi misi de baba vivre té ba bibe ke non ba musique esima na 3F fallait pour pas faire rigoler Fabregas baolo babongo na 3F na lobby surtout tchango na masculin babi mané masculin babi maka basi ba FFF na masculin bazaka ba FF est-ce que héritier ya musique ya Congo aza mobali OK yaza na H héritier héritier du trône OK pour ça ko ina ba F ko ina ba Falina ou ina ba Ferrine ou ina ba nani
Falinès, vous comprenez? Falinès ne nani. On dit que 3 points. Tu l'as pas pointé, au moment de Ebi. Si vous avez un il faut pas que héritier va respect ma casse. Parce que plus célèbre que le cabango tout. Ok. Pourtant on va tirer la cabango ba yimba na la kelele. Ok. Na ferry. Héritier wa ta yemba ma casse bimisa uzara katina le roi de la fera banga bi titi. Nazana Hiroshima na orchestre. Ok. Aza plus célèbre ma casse. Pour défendre ou ngena ba façon tout. Ok. Et ben nous la mamsou place msou ba yesenga ba français ba tali be faire tali be ti. Héritier, viens. Héritier, il m'a défendu bon français à l'époque. Ok. On a serré dans ce tali vient, c'est le boisani mamsou maélité. Au tali au kingani boisani boye, tu comprends? Mais ce que héritier, ouat alara dans la force, on attend à Saint-Georges, attend à Bekola bien, à maélé makasi, à imbara bien, donc ça m'a PC pouvoir à magambutu. Ok. Et on m'a rangana le bara, héritier watanabe. Na clan wengé m'tortika na clan wengé c'est héritier watanabe. Ok, merci beaucoup Niamako. On parle trop d'héritiers. Oui. On parle beaucoup d'héritiers Watanabe parce que au place où tu te lobby mais tout maintenant les solos il y a Latine Wata, cofondateur il y a Latine Wata, pendant héritier Bakassa là. Fondateur. Mais héritier Watanabe est moko. Mazaki pena ba Joka to. Non. Joka tikala ozala jamais fondateur, jamais. Joka tikala ozala jamais fondateur. Joka c'est un domestique il y a héritier Watanabe. Il faut bien parler. En tout cas, vous n'avez jamais fondateur, ça domestique héritier Watanabe. Au moment où la team est banda, oui. Bah Joka Kutu Bayara Mamoussou, bah troisième lot, troisième vague. Ah bon? Ouais. Bayara troisième vague. Ok. Joka vous n'avez jamais fondateur. Joka c'est un truc de ouf. Ah. Franchement, c'est un truc de ouf. Vous avez fondateur n'andeni par rapport à quoi? Asala Moussalani. Joka quoi pas dans l'orchestre, quoi pas Joka dans l'orchestre. Il y a le Lanzala. Allez la Lanzala trop peu. Allez la ranon nzala makasi. Excusez-moi pardon. Il y a confrère nanga ya Xavier nanga. Excusez-moi pardon. Viens on se retalier bien. Nanda kuna lia karati. Ali ara na balabala. Ara moi si nanda kute. Non, tant que journaliste. Moni moto yo. Babato babandi. C'est que je laisse na tinga nanga. Te ko finga ndete ya oloba. Oh, bien nazo finga te nazo loba. Normal. Est-ce que na passé un jura? Un jura exact tout soit normal. Joka cop les ara cop a kolia. On comprend? Ana cop a kolia. Sans cop a kolia, ana cop a kosalati. Donc moi c'est ba mimi poto kuna ko président kuna ko lia amuna McDo aller amuna hamburger aller sandwich aller kebab aller cop ne yango ala kana cop muso sala kati Joka c'est un truc de ouf. Il a beaucoup travaillé avec héritier Watanabe. So tali batamini na bongo batamini na bongo c'est ba rasta ba poto ba benga ba wane. Ah na ebité muto ebi. Est-ce que ko benga muto mongol na français ça ko finga muto? Oui, on a tous les téléspectateurs. Bon, répondre dans les commentaires. Ah, moi je ne savais pas. Merci beaucoup. Pour la fin, grand fois, on a fait un peu de mon finger, mais finger. Finger sauté. Moi, tu as tout question. Pour toutes les questions, c'est bien. Voilà pour moi, éducation, on comprend vraiment. Bien éduqué. Bien éduqué. Au bac sur bien éduqué, bien instruit. Merci beaucoup Niamako, allez-y comprendre, je sais avec Niamako, Tobo Yamakambo Azoba. Niamako, problème n'est le cas entre CLO tout le temps héritier parce que tout le monde qui va live et ça la maki na ba nénéa na ba Karine compte je salue ma soeur en passant. Tout le monde qui néné Azoba, CLO aza quand na posa boye boye nga qui moi réconciliation mais toi il ba télé caranine entre héritier na CLO. Non, CLO c'est un jaloux. C'est un jaloux li nga héritier watate parce que moi dit CLO a été comme la bas n'est pas à succès à vie la musique mais à joie à monter. Ce que tu as héritier, tu as beaucoup moutouté, il y a un côté qui jalousie. C'est le yo, ce que l'année c'est le yo bien. C'est le hasard faux. C'est le yo, il a tué maître 150. Ah! Mais oui, je te dis la vérité. Bon, maman qui t'a bango. Pourquoi tu es en français, t'es pardon, tu es c'était. Moi, je suis bien lingalé comme on a fini. En français, le français a gagné. Oui. Il fait un bateau tout y a bouma. Ok. Où il y a l'équissa. Oui. Bah retourne à Bandé comme on s'engage dans moto. Yango mona comment raso vandi boye so mettre ça 50 bimeli be bua ko ça moment mission comme ta héritier Watanabe. OK. Est-ce que héritier dans la tide bon na famille na bon. Est-ce que vous vérifiez que? Oui, na ba preuve tangible. Oh, on se quoi si me pelisusu. C'est vérité na ko sote. Pesa Caraïbe sangelo mo bi ko mona ninga za bongo te ba tonga ba betenge ko misi nene bongo po so tali race na eboy. Ako ndire banu babela ba beri na poto. Moi ça quand écoute me texte que. Oh, sakarako. OK. Nga depuis na ya wenge to tonga ka batu na sankara fort. Oh, to. Eza bino botonga, eza bino ne botonga ka ton wera ba bengisa ko. Ebi ke wera ba bengisa ka pe na dynastie ba bino ne botonga ka. Non, biso ba to boya rango. Boya yo na sa. To boya yima na dynastie. Poni. Oh, nga na fana ka sankara ina cop. Oh, nya koria ka non na yebu tuni. Oh, we wanini.
O te ninga o so seka point netika. O niveau de yamba. Te yamba li solo. Donc on peut confirmer au niveau so ningo yamba onction qui était qui na stade Mike ba frère Mike. Yango ningo yamba. Donc ninga confirmer nga pepo na confirmer que ça so pour ba téléspectateur bon. Yo kati na pete lo histoire on des alala. Ils ont un rep na cabine de sanitaire. OK. Siri wana Piro Jazu finga Sankara chaque jour na TV. Finga ka Sankara chaque jour na TV. Ma tu vas na Sankara bi Sankara ipa na nga. Non, tela boy ngala bi ah, ya solo a otika sko plainte pas chef d'état-major. OK. Directeur à cabinet. Directeur à cabinet. A signé. Voilà ba signer des charges terre. Ba signer à terre, on a bené ba sali mandat d'amener. OK. Ça a bené mandat d'amener de fandi be rendez-vous na Rotana. OK. Na Rotana. Ah, yena Rotana bi ba pesinga enveloppe là. Na bi no zambongo boete. Fone bali comme nazo sur la mbongo. OK. Ote via ko maladie na sikite boye. Iko kitisa biso soka yembi kuna boye album wana kudu boye. Oh, par rapport à quoi? Pour nga venam dans ma be pour na 20 na yinaki makasi. OK. To ba yebisi nga ote ko sala 20 boye na bi via yembati. Wana ba pesinga mbongo na boye no ko zombo. Mbongo na binaki ne ko réfléchir na palin. OK. Avant de sa émission. Na kena parler et la jour anniversaire nanga. Oboyimbo. Yo ka déjà jour anniversaire nanga na kena parler. Na vandi be jour à fête. Pia kana ko kate. Na bi pia ko do kufa na ngote lelo. On not de we raso do kufa na pia ko te. Na vandi be deuxième appel yo ko ta suna chambre 17h30. OK. Zonga suna rotana na rotana boy. Saka rappeler nga cigare. Non mais la cigare, non mais la cocktail nanga ya nanas na vandi wana be. Na vandi be yesus batongo ba yesus na enveloppe là. OK. O Sankara dazu ya yo peso ya yo. Boye mbate. Le bilongo be mission bandi. Nga. Ngam na boya ravia yemba. Boya ravia yemba la dynastie. C'est là 32 émissions. Na 4 jours. 32 émissions. Ngam na boya ravia yemba. Pour na yeba na nga disque ani simbate. Simbate. Ne ba re simbate na boya parce que moni vie azamu tumo bi photo battre la ke makasi. Moni vie tuni ndenga za bongo. Avi moko bazalo kwa di kofi ya musique ya Congo. Tu comprends? Vierambo azalo kola mbata ya mukolo, mbata mukolo, so ba beti yango. Ya musique ya Congo. Donc bon mi ba na photo battre la ba makasi. Baza fierté na biso. Ce que ceux qui yo musicien moko bo passa wana ou yene ba ningi moko bo milliard ave o ba mabe. Donc biso ce que ba petit vie photo yelo na nemo ya mabe. Tu comprends? Yango monanga na boya ve mana dynastie peut tonga ba tonga na ba sele yo. Oh, c'est le bouton qui est sous la sec. Sankara ibsanga o so c'est le yo. Aki toilette, asala ka desert le rola mutaki vola Madagascar na nzele Ethiopie. Ah. Ouais, yi kaka. Wa Sankara yote. Yi to tonga batu fort, to tonga batu ya makasi, to tonga batu belem suna kotanga ba kombo ate. Po makamto tonga ba ona Sankara na ba TV, atindanga na parki. OK. To tonga batu ya ko. Comment banga préparer ma prison ma. Ki na banga ate, pona sala batu mabete. OK. To tonga ba musicien belé, to tonga na ba ferry, to tonga ba te belé. Nga Sankara to tonga na yebisanga ferry nenga zala ka bongo lelo ah so akuta na we ranson. A obanga okende parce que to to kota de no simba kisinga nga yebisi ko mona we rate. Yeno ko ni to ko simba kisi beso ko pesa mutu mbote na nzela te. Ko so ba bengi yo boy. La vida bonjour osani. Kara obanga okufa nganga mi konsina nganga obeba. OK. Wa bilo Sankara yebisanga to tonga batu na ba musicien belé ya Congo to tonga bango. Ya solo. Mais oui. Nakotanga songi. Nakotanga bakoma batu. Ngapela baluki mni boba songi. Nakotanga bakoma batu mse bilati. Couple blé da ba songi. Te na ko ba songi. Anda fumulanga ndi wena ba wengi. Anda fumulanga ba wengi. Pe Sankara de kutu yebisanga ba kritu silo banana na maison mais ba pesa ngobili kitona bwaka ngo. Po silo zaka na force pinati ya animation hein. OK. Ben no senga pinandi bili ka po bili banana na kashave juna mumbafu. Yo ba no linga bili makasi. Ba bisko à l'époque là c'est le yo ba no boy pas zaka moi salité trop. Azaki longi donc on marque donc yango monaki ba biloko na tout eza ko finga te ozaka mamuto oza moto fungoli parenthèse ko tonga to tonga ba tout na vie. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu venir là?
Nasi pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bon n'engagé. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Mais lelo nyama encore na maboko héritier watane bozongi ndengo zo baka kozongi na maboko na ndako na bino moko. Lelo nyama encore okolongwa lisusu te, okokende su ko finga te, okovanda vraiment na ndako ya bino yo zongi lelo, o signer contrat to zongi ka verbalement. Dev Jello nzeta mbongo le millionnaire congolais ya Willy Musheni Koda Mboka. Platini Makiadi ya Roger Ndonga Dodo Maziza na Spagne. Moni na la team. Oui. Ya Palin. OK. Mbetu na ngela kuna shamba na ngela kuna stani na ngeza na kuna. OK. Donc uya na nga kuna zateke na zonga na sala ete wana Palin na biso. OK. Na kuna biso. Donc na betela ngo tolo pe na tutela ngo mukongo. OK. Palin na biso pe na donc. Wana fotu na kesho na fotu na ngo batu mususu ndebo ebo bokolongwa te. Ponga ta ba beti ngamba ta shebiso. No kesu no orkesa nani. Pokuna nyoso do bebisa. Te na bino kende ti orkesa nani. Ngeti ngapi na bino mako. Ngeti wata zonga mwana muki. OK. Nga ngeti wata famille nga ba para ba boti nga ba basunola nga pa ya ngeti wata. OK. Tona bimi prison makala ba sunola nga pa ya wata nabi. Yino zo charge na nga bana na nga makamu na nga tino na komina aju. So nem so que même na carcel à terre. Je ba mena sanga na aéroport Njili. Pa même ta benga nga to komina Guinée équatoriale. Pa même ta benga nga c'est Goga na benga nga na Chumba. Ba mena so poani. Expliquer bien. Bita bangukara. OK. Occupé na bango, tu comprends? Po ba biso ba nyama kor ba leader be ba mo ko ba base na ba kombo na biso. Aroza mamsa bi misa album ye simba te be o nyama kor. Oh boy. Donc on a vu là makabela nga disque d'or à la palais. Disque d'or à la palais pour attraper que était au soda. Bon longwe poani. Kuna, ya longa qui était contre Silagi. Ah babelongwa qui. Tina longa qui était contre Silagi. Mutalongwa na orchestre. Alongwa kamba moi sale misa bandio finga bat. OK. Mais so moni mutu moko longwe pe na lettre accompagne que te musale sili. Na sikali bien na vie na nga le grand mopa au double king maire de la matation motema Cindy le Kerry honorable. Couple qui toko libala bosembo. OK. On a un problème na bango te meilleur couple de l'année. Via en Australie. Ah zonga te. Oh, bon via Kima. Via Kima. On a regardé mon nez bat bolo bo via ça le foot de Mahomet était vraiment via ça na ba bozonga. OK. On a bena via na biso de grand vous avez mal ba voix na ya mo bokende ko vanda ne trop. Ça dire quoi? Ah. Comment la vie trop bon message on pas y monter batiki la bonté. Bien mo rasola bien grand pas de boloking. Moni na ba passage bien na ba orchestre na maison mère na ki la bienvenue. Na ki pe sous la signe la bienvenue donc na zone sco chez biso na komi na ma bienvenue. Na bienvenue donc ya mama siko. Ya mama siko. Ti comme pas bienvenue. Pas bienvenue. OK. On changer. Voilà parler na biso ba spiritas. Ngana spiritas ya makila. Makilo écoulé kati na ngeza héritier watanabe ngana spiritas. Oui. Biso teka ba vie na biso pour héritier watanabe. Ndelo to koma botoza boye to ba soda makasi donc dans le barakuto ça la raté. Niamakor on parle du 21 septembre déjà vos productions héritier watanabe au scène musicale. Niamakor combien de visas déjà parce que ayo komaka makambo ba visa. Te na lo banono nelo moko moni eza na mission mota sala na ambassade. OK. Ambassade eza kwa appartenir na ba français na ba maison Schengen. OK. Donc ba visa wana fo Maram faut une secrétaire général. Pour nga big la team wata délégation déjà 180 personnes ba okende. Na bana kwanga. Na bana vernis, ba sala ba dasses ba vernis. Na ba jardinier. Na ba mécanicien. OK. Na ba maître. OK. Na ba fille ba bela wata danzela gogan. Na ba ta makasi. OK. Na ba to mususu mpoka viser la tabango.
Wata zolo la milimo mabe wana. Ah, tika boye makambo ye kokomi la fait rigola ka mingi te makamba visa o ya. Merci pour la question. Makamba visa o yo. Moni secrétaire général ya la team Wata ya Chali Rubenga Rubesh. OK. Aza très maël et très intelligent makas. OK. On compare rien ba secrétaire à orchestre parce que ba secrétaire bela ba orchestre baza maël ti. Au moins na intelligence pe na sagesse o Chali Rubenga za nango aibi kani na ko retirer dossier kani na ko présenter pour na ko défendre dossier aibi makambo na tu. Le secrétaire va voyager aux États-Unis, va voyager partout, va les États-Unis, c'est monsieur qui est aux États-Unis à Paris foot. Et na développé, ba betine c'est na néo ba li voyage ba date na néo wana. Bon, il est bien monté. Mais je te dis vrai. Oui, c'est na babiloko yo. Mais je te dis la vérité, na ko choté. La vérité dans le la vérité, je vous l'ai dit. OK. Ouais. N'a que la vérité. Vous en pas mutu musu. La vérité tu le cosimiso. Production il y a producteur. Non, la scène musique premièrement d'abord héritier il faut l'encourager. OK, oui. À ça les scènes musiciens on a concert na Poto avec une maison production. Et là tu que le roi neti président des Achembongo, Régine Lunga Chembongo, ya Roger Nonga Chembongo, Nana Chembongo, ba ke le mo arena mako ba chelo beta te. OK. On est pena que maison production te ça makamna parce que billet était comme na site ya maison production qui comment on dit Aika ce qui Aika boye je crois. Presque bien en ligne était comme ça. Et ça que oh neti maïla za boye azara na baza na kasavu boa ba tiki di billet teka neti yebo za teka mamsu kwanga na château riba tiki di billet teka te makambo ani. Makamba château rouge comme ya ba kwanga sundeni. Ba conseil belé on a aussi batu ba conseil beti mi na poto. Oui. Faire a beti fallait beti. OK. Ba kosi bino trop. Ba beti bino musique malonga te. Boya koyoka chemin de la gloire retirada mi angimi démon. Boyo qui retire watana be musique qui toko ça la propre na kacha mai musique intelligente boya vraiment boyo ka ngope na parce que na bi ke ba bete bino ba concert mais na mi tema na bino bozana esengote parce que bo moni nous héritier té bo moni nous go ganité on comprend fierté Congo mais yo ke non dena ba polémique té on a polémique té na zolo bande parce que makamba na zo ke na déjà basé kwa ucho kutana ka écoute d'abord Nazo expliqué, yo ko comparer président Wazé ko na héritier Watana BT. Comparer bango té. Ko comparer ba ancien succès na ba nani té. Aza vie na biso mais ko comparer na héritier Watana BT, on nous sali manquement de respect. Ils ba outrage. Non, na lobi no beke na manquement de respect avec ton autorité, ils ba outrage. Au monde ngo siko, héritier Watana fait que des rager na mo kaza sans kokera. A rappel na moto ba ça rani polémique té. OK. Oui, bazo c'est la visa. Yo bi 150, biso to noté. Il y a encore à lobby 150 visas. 180 personnes. Oui. 180 visas. Maëlle, ça dit qui to kangi déjà 180 visas déjà retiré de Tanamba Azui. Bon so e komi bon côté. Tu moni la team maison orchestre monene. OK. Tu as la maison production. Les attaques ya o vient à biso na la rappel na château rouge akata asugi na salon na teke la biso ba billet. Maison production ba miniel ne ba to beta concert. Merci beaucoup. Ko bulo ngo teke concert mo ba sangi na château rouge ba diesola ba che ba nani ba che te. Maison production. Banze moni bo senga déjà pour la scène musicale to bi. Eh ba bo senga banze belé. OK. Ba bo senga banze belé pour junior to za ba pembe. Et senga pena foko bina foko baby sa pena lamba. Bah ça te plaît que na udaki nduli toki penze pour jour ane koyina makasi to ko bande ba bande ba ngona nous retirada mianjimi de mo po ba de bon chemin de la gloire ba zuba novelas ba DL vous comprenez ba de la République ba Michael Simba ba zuba Adolfo ba mai da ba bloko na tu ba ozon ba novelas tout ba ko bete na bango donc vous a sombo. OK. Sombo dans ce concert on est vous a sombo parce que jour on a il y aura des victimes musicales. Ah? Il y aura des victimes musicales. Oh! Je te jure. Comment ça? Ah, comment ça, hein? Tu vas voir. Bêta. T'as là. On aura son. Jour à la musique, il y a un problème sérieux. OK. Puis la scène musicale, nous avons un ingénieur, on va faire sur place. Bodindama. Puis quoi beaucoup na mugolona? Tika boyo, comment on va faire la carte? Oh, ils ont mon bien n'ingé tout mati. OK. Bien tout ma makasi. Bien tout ma makasi. Ils étaient que au prêtre mort à 30 billets, 12 billets, 50 billets. Mais bah toi c'est un peu de bolo baka billet comme besoin que ça peut martyr parce que martyr va classer bino batasuke. Moni na martyr na koloba na martyr nde to kenda ko beta musique na martyr. Oui. Martyr premièrement d'abord
ils ont la rapport ba fan ba mon artiste. OK. Ils ont rapport na musique idée. OK. Vie bazoka betaki martyr 3 personnes na kati. Ba mona ki. Si vous yongo ba sala ba mpiaka na martyr. OK. Yongo ba ki héritier ba sala mpiaka na martyr. Mais bazo singa pe. Martyr avec une caisse au talango. Martyr ba pa wembo talango. OK. Sur le deuxième sanga qui yo ba chebi soso ki ba dernier. Donc mission chrétien beti martyr plein craqué monde de tombeau qui tina ba Hero News ba le belon c'est Mike Kalambay. OK. Yango mona ki batu misu ba ko tala concert à frère Mike na ki mpiya mabe ba kufaki po en tant que onction nzambe kiti. Ah! Bato ba kufa ba kina mpiya mabe. Ba kina mpiya mabe. Merci beaucoup. Ta ba chebo kolo Yesu yo mwana na nzambe. Nyo mitema ya ba santo talelaga. Maman akse kiti. Nguya. Il est un qui frère n'absous musuna martyr yangwana. Onction la quitté. Merci beaucoup Maramanza Bela Banana. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission. En plus peine na bena ko maman ko samela l'église a passé à Mike. Oh. Dimanche donc prière. Ya solo. Kuna nguye za kuna. Biso linga pesa nguye zali. Faut pas look des visa non déjà tu de beaucoup visa bima déjà. Passé à Mike so atinga ka lo boko. Visa ba moko. Na komi ya sika bangunya bakangi bisaka bapakati mbango malale na makita na bango. Yango ano zo mona. Yango moni makita na bango na compte na kombo héritier ba komi ko panzana. OK. O ba porter parole ba longwe. O ba nani ba longwe. La team elle est l'ambassade des États-Unis parce que président Tobaki Marasso est na mboka. Pas la bienvenue. OK. On a réponse à Baba. Merci beaucoup Nyamakor, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ouais, merci. Merci. Nous remercions toujours ba Spiritas. OK. Ba consommer album na biso. Programme c'est mon corps le 21 septembre on ira à Paris. OK. Toujours au bêta la scène musicale au bateau tout bazos et la monde européen bazos et là parce que beaucoup ça m'a dit trop na ba concert mo bouyé beaucoup ça m'a dit trop na ba concert mo bouyé donc pour le moment c'est que bozo la héritier watanabe azoya boyoka musique vraiment ya malamu avec totorina ya tembe parce que premièrement beaucoup consommer album na bino kitoko banzema bien ba billet pe boso pa kitoko donc ba gros bisous na tous les spiritas partout bozali vraiment na ba palin na ba marché na ba ndaku wapi na Paris comment so mbala boyo ochinoka deboro simbi kotoyo na ba coin faible na se retrouver na bosani ba shida nyonso. OK. Ngaye nzoto gilengi yango moni bibia kima bibia betia toka debora ibe ba botole libala biba sali AVC bakundi wapi na cimetière Kitambo bakundaka bakundi wa soso biba kufi foli wa asali AVC deboro simbi koto yo na ba point faible na se retrouver na bosani ba shida nyonso ngaye wata kilengi ozo sala bien héritier opangusi nga mai na miso. Merci beaucoup. Hérité présenter et pas fatigué béton à Macron et opposé à tous les deux présidents. À mon avis que venir que l'homme aille. OK. Macron mon avis que l'homme aille au béton à Paris. Paris c'est une des journées on est ça. Félicitations héritier on ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Où na ratara bilingue. Bon donc héritier ne bon obéi voilà. Oh wataye. Nga mon animation. Oh wataye. Oh wataye. Oh watamokondi à Paris. Ba mama wataye. Maman, faut que promotion, faut que ne pas pour promotion venir ça maman. Boye bela. Watakomi. Ouais on nous ici papa. Merci beaucoup, était avec Nyamakor, allez-y comprendre. Merci à toi, Sami Bolongue, vraiment, de la part de Maël et Sadi. Il y a Sami Bolongue. Il y a Sami Bolongue, prêtre à Solara bien. OK. Moi, je suis là, je suis là. OK. Alors, la rappelle, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit parle bien, il donne tout avec les chep. En plus, il y a Sami Bolongue, il y a un charge. Ce que charge, il y a un batine. Il y a un maman leki, il y a un maman kulutu, il y a un charge. OK. Tout ça, il y a Sami Bolongue. Mutu moko bien. Asola pe kitoko. Mutu moko bien. Vous savez bien bien. Na lingala c'est goza malam. Malam. Na français bien balobarani.
Bien. Bien, on a bien en français. Reconnaissant. Reconnaissant. Merci beaucoup, Yassami Bolenge, qui déjà n'y a encore à le les capes côté de l'Arabien. Merci à toi aussi. Donc, Yassami Bolenge, ça, et ça, bien. Les grands réalisateurs. Oui, oui. Les seuls réalisateurs, héros de l'ombre. Héros de l'ombre. Héros de l'ombre, oui. Merci à toi, Maëlle Sadiki. Merci aussi à toi, le président Jacques Nakati. Comme je dis tout le temps, Bazakami Balete, Bazakami Sote, Azaka toujours Yémon Nakati. Pourquoi pas Nike Mobutu Luvango, Motema Bato Yabobila Dabango, Baliaka toujours et le Komoko Nakati États-Unis, je vous salue. Liverpool, le Mundu qui Nakati a réussi vraiment. Bon week-end à toi aussi, tonton JR. Moi, je m'appelle Clara Tumba. Moi, c'est Pembe, Nakati à Paris. Clara Tumba, moi, c'est Pembe, Nakati à Paris. Tatambo Dagaloko à Déborah Dendaraka. Oui, bien. Merci beaucoup, Clara Tumba, de la part de lui-même, Niamankor Babi. Niamankor Azou de Nakati à Paris, où Yambaye, vraiment, ça la bien, vraiment. Je vous salue tous les abonnés Afrique Info, vraiment. Je vous aime trop. Merci aussi à mon boss, Franck Stémaï, Mobile Soka Télémi, au CPL, au Moni, vraiment, Mobile pour l'espace, vraiment, à PC, la ravissante à passer. Très belle émission. On se revoit à une prochaine élément. Bye. Maman balabalaba nyongwa te omelesi la kaya ngomoko. Libu mama c'est bota mingi. Jamais koki kozanga ndota. Merci beaucoup. Monoué, qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3, à Zongeli, Baznaye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komelape Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. P samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Boko sepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. P dimanche sombele soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, tina minuit. Kasi, tunanga inini, kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Stémaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura.